ezalaka œuvre elingaka amitié union unité bosangani po totombola nkitre musique ya Congo mais bato mosusu baza na mpona konuire musique oyo na baartiste congolaise mosusu mpona baartiste congolais mosusu bazobeta musique oyo mpona kotombola honneur ya musique oyo libanda ye azalaka fo balobelaka ye balobela oyo nyonso ya malonga orate concert una maka pata babiye toluka baanalyse basalela biso analyse ya concert ya Côte d'Ivoire deuxième concert batobeta na salle ya Anoumabu oyo tochange tokenaki na salle ya François Louga ezalaki suite ya manque ya respect ya contrat na politique na biso frère alobaki yango mabata bakotambola nzela onga na tikisaka mabata te tona posa bandimaka zo lepake te bato esi bandimaka zo lepake soka moto moko aboyi na yeka to te baboyi million de personnes bandimi na bango ka te bana bango mpe babanya molenge eza problème te te soki omoni moto anga libumuloko mbunda swede komosa yango promotion seka comprendre eza réalité libumuloko mbunda swede oui seka comprendre eza réalité baboyaki yango sans le savoir bayebaka ezalaki mpona kotomona kita mpe honneur ya musique congolaise libanda nous sommes libulwa libanda vrai vrai toyaka mpona mbongo te toyaka mpona casino te po toyebaka mpe teke casino koyaka un jour mais na baprojet ya artiste ayebaka déjà ke na kobeta na basalle mythique na basalle plus prestigieuse ya Europe mpe partout dans le monde ayebaka yango déjà po ezalaka siwe na ye na baintention na yango abetaka musique symphonique po ememai na basalle oyo yebane kopense ndefe kafandaka biloko oyo asalaka eza biloko oyo yakanisaka nde tomonaka filme tu peux imagine d'abord ape kolima mpe musique opéra complet ya komisa biloko nyonso te eza vraiment union sacré union fait la force pourquoi union fait la force eloko eza union soki eza na bénédiction sacré eza eloko oyo nzambe azali donc bapesi biso kombo bien soki nayebi oyebisa oke union sacré il faut toza moto alamuka aye na kage donc po moto aviva aya to mutu ya langa star mais loko eza bana wenge bamasa feri bakolega feri po batiaka musique ya Congo poa nde bazotya mpe musique ya Congo poa mais na album ya le padre apense ya kobenga bakolegi na ye ya kotya musique ya Congo poa yango tobengi yango dynastie eza album afeki na bamaka oyo nabengi bakolegi na oyo deja batiaka musique ya Congo poa batya so musique ya Congo poa eke liboso mutu alekuminga kati aza te toloke batutu bayoyebaka dynastie baya bapaport yeso bamsanga lekoma vérité par rapport à quoi vérité mo ekoma na ndenge ya vérité te eza vérité te eza lokuta eza bacampagne ya déstabilisation ya harmonie na dynastie mingimingi eza dynastie po eza baalbum légendaire eza baalbum oyo bamusicienne congolaise balingi batya musique congolaise la musique congolaise bamiso mpo yakofika lefani ata vocal moko oyebani te yebisa moto lokwa mbasi yebisanga vocal aka nango ya malonga tomboka force abi tomboka eka mpona ye moko alikaza aeshua banekena na orchestre aza vocal malonga te oyo mosusu wana azaka mpo ajibete alongola kaka te asala vocal te abima figura na nzembo mo ya mamale bangimba peta mosusu meye batya figura ake na moto bilamba kokabele ezokokali te makolo eleki milai ya fungwa na baponte omona bamusicien. Merci beaucoup, chers amis, chers abonnés de Emergence One Télévision. Vous êtes disséminés à travers le monde entier, partout dans le monde entier, à Paris, Bruxelles, Allemagne, Hollande, partout dans le monde entier, aux États-Unis également, vous nous suivez. Un grand merci de vous retrouver encore une fois de nouveau dans le cadre de votre émission Culture à la inescapable. Mais ça, on peut savoir actualité. Il y a musique, il y a actualité culturelle également. Un grand merci à nos partenaires. Nous surtout soutenir Abisso de loin de près. Vraiment, Abisso toujours dans la prière, dans ma bonne lit. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes lundi, début de la semaine. Tu peux suivre nos bons débuts de semaine. Nous surtout semaine à Sika, objectif à Sika. Beaucoup, tabo, Lukala, et ça va bien. Partout dans le monde entier, vous allez concentrer car ce que vous avez concentré, trop. Je suis Tariq Ngango, le richissime journaliste en Zambie, à la présentation de cette émission. Aujourd'hui, encore une fois, je reçois pour vous Gouv le Gaulois, Soda Mbodi, Soda Papa Hervé, Oabito Mesana Kobeta Lisolo, ya fait rigoler le padre Jésus de Nias, qui séjourne au niveau de France, vraiment au niveau de Paris. Oapi déjà, tu dis que bientôt là, nous allons savourer de très belles mélodies, de très belles chansons. Il y a Dynastina Harmonie. Sans plus tarder, je dirais un grand merci à la fondation César Pachotti. Yangoy Loboko Yansambe pour comprendre un décor des alliés vraiment pour loi qui toko la fondation César Pachotti Yangoy Loboko Yansambe à jour
ensemble les enfants d'abord dans Fondation César Pachoti Yangoy Loboko Yanzambe. Plein de bonnes choses à vous, nous soutenir, Bana et ça bien. Vous voyez déjà, les enfants, c'est l'avenir. César Pachoti Yangoy Loboko Yanzambe. Il est en train de penser aux enfants dans Banande Makambo. Un grand merci na balandi surtout ya Tariq Ngangu, il y a Émergence One Télévision également na Pesimbote na bureau présidentiel, équipe présidentielle, il y a Maman Fanta Fofana, c'est Bibi Che Umoso Motema Cédric Makela, Naomi la japonaise, Maman Lanita la gabonaise, maman, plein de bonnes choses à vous, plein de bonnes choses à vous, concernant Sarabso Kitoko, Toussaint Boumbali Soy, le motivateur de tous les Gaulois. Maman Sylvie Betty, Eliki Tenge, Emmanuel Kalonge, les coachés Kassam Amnezara, fiston frappe le père de la révolution. Moutapé Samakambo, Banda Makama. Un grand merci Nabino Nyonso. Nabino Nyonso. Je dis également un grand merci à Papa Emma Capital, et tout puissant de la presse congolaise depuis les États-Unis. Mon témoin à Maman Chandra, Manitouangani, parents à Jadeite. Majesty, déjà Ephraim, si vous êtes d'accord avec moi, Fongola caméra n'a pas ça Gouv le Gola, mon invité. Mbote, bonjour Gouv le Gola. Bonjour Tariq Ngangu, journaliste ya Nzambe moko wa kuningisa poto na ndenge ko sakana te ba ko mona bwani eza kati na yo. Faut ko yebisa yo merci pour tangaki. Oko sala différence ya mai na mafuta, en tout cas félicitations. Na pesi mbote na batutu ba otala biso to ko bossa na équipe présidentielle ya Maman Fanta Fofana te. Na ko bossa na DG Polote. Azagana ya pichu botoko yibu noir aza ko sillonner toujours likolo. États-Unis. Ba to monika to changer décor donc ba ko mona biso wana César Pachoti, Fondation César Pachoti, le Boko Yanzambe. Donc que les enfants d'abord. Biso nan. Yo bozaka enfant. Oh na mwana babi les enfants d'abord. Na yo pe mwana. Agir ensemble. Maramolo bareza su ya bana tiens. Maramu ya bana ndaza ko s'adresser na ba parents. Yo zolo papa kada chez mama bana. Bon histoire sengaka oza mukolo to poza la mona to tanga histoire même na primaire. Si tu es na secondaire tu es na humanité tu es ko 6 to koti nango côté to kota kanango. Donc histoire ezala raté ka foza na âge monga mukeno équipe raté. Yango to moni biso tout oza na fondation César Pachoti Yangoy Loboko Yanzambe. Ensemble, agir ensemble. Les enfants d'abord. Les enfants d'abord. L'enfant c'est l'avenir. Oui, biso ne doit venir. Moi le temps total. Et aux enfants te koloba bongo te pardon s'il vous plaît. Oh, na papa biso maman biso mami oloba wana. Faut dépasser d'un stade enfant. Moi na sila moi na sila raté même ba koko wana mona ba koko baza pe na baboti na bango. Babota ba baza bana. Nga una no mona mukebo na no mwana. Jeti ba Sergine Diel et monté ma Patrick de Mouchi pas na mwana na e Maisha. Asa no mwana eloko niti le padre. Mwana mama Marie Makese. Ya Orly Golo mwana mama Marie Makese. Ya ni ke Golo pe mwana mama Marie. Bango nyonso baza bana ne mo to za bana yango moni babi agir ensemble les enfants d'abord. Fondation César Pachoti le Boko Yangoy to pesi vie mbote toujours basala ka ba fondation les arabato bazana idée ya ko aider bato. Voilà surtout les enfants. Oui bazana moni les pas dans fondation fait rigola. Les pas de ka pa lo barata salama mbobele même mbongo oyo to betela ya homme acoustique na biso to o mbongo kotaka ya Croix Rouge. Les pas avec ça on a na pona ko sunga ba aide humanitaire. Ya solo. So isoto cha image. Tocha naza tocha si image tocha na batembe wana ngaso balinga biso image tocha Ephraim tela biso image tout le temps de le dire l'argent qui est gagné par rapport au live acoustique est versé directement à des familles en fait il ne le dit pas mais vu qu'il est tout le temps discret c'est versé à des familles et du coup je lui dis fais ça et il m'a dit non je ne veux pas le faire. Et un jour, je reçois toutes les chansons. Wow. Vas-y, balance-le. Et en 5 jours, on a fait le marketing dessus. Et ça, c'est la toute dernière opération qu'on a pu faire. Et on a fait d'autres opérations. Voilà, Gouv le Goulot, mon image, oyo. Mais pourquoi ni papa Hervé Mambobo à l'obaraté? Il y a un moment où il y a communication, qui est, hein? Vous avez une communication belé, baninga ba beti match ka bou, ba che ba image, ba ke goma, ba che ba image, mais bino bozo sala ba œuvre boy, bozo bomba pona nini za nini yango vraiment. Concerne ba pe manka vanta ba bié ba cha image. Oh, tozo beta mamba fondation. Moi eza bongo fondation na biso ezali faire le beloko moko méserve par la ma place alinga mingi kotika mosala na ende eloba na place ya loba mais yango to che ba image to lobité.
communication ni boko lobaka ya faire et go marcher té soki lelo en fait batu mususu bazala ki na influence médiatique na ndenga mabe siko le pas bazala ki na influence médiatique bazala ki ndé compétent linga ki ba information ezala réel ezala ba information ya vrai ezala ba information véridique ezala lukuta te ezala kosa lekate po ba kangio okomi okosa la batu té bito to ba mito té en fait tant to beta ki to ba ki fondateur to beta ki to sala ki concept à homme acoustique tant le pas dans une monga vexant pona ko sunga ba aide humanitaire on ko pesa ba maman il faut ko betela ko ndolo les pas dans sala ba cachiné après ça batu ba désinfectant on se comprendre après ça batu ba biloko belé après ça batu ba mambo belé ana tandi to yemanze mo este bande ko na bizona este to bosani binote weza ko ili ko lobani ili ko lobaka ba effre na inde solo ba na place ye aloba donc en fait et na ngo ka teke photo ya ko ganga to che image batu ba moni ba putu moko na izoki yika wana akoma mutu akoma nyamulenge ika de yong détracteur na biso makasi asala video na papa Hervé na Instagram ya mulai yango bagolo to boya ne pas dans dimanche ne pas dans un artiste ou aza ouvert d'esprit aza pe artiste ou aza simple aza artiste ou alingaka makambo te aza artiste oyoyo donc ye pona ye ezalaka œuvre lingaka amitié union unité bosangani poto tombola nkita ya musique ya Congo mais bato musu bazana pona ko nuire musique on a ba artiste congolaise mususu on a ba artiste congolais mususu bazo beta musique oyo pona ko tombola honneur ya musique o libanda ya zana ka fo ba lobelaka ba lobelaka lo nyozo sa malonga bo rater concert kuna manque avant ta ba billet to luka ba analyse ba kota mama batu ba salela biso analyse ya concert ya Côte d'Ivoire deuxième concert va to beta na salle ya Anoumabu auto changer to kenaka na futa salle ya François Louga et ça là qui suite ya manque ya respect ya contrat na producteur na biso et ça qui manque avant ta ba billet producteur na respecter qui était certaines clauses on mène à point benana na chubo no mbeli wana concert les annulé par rapport babi non suite ya coronavirus la restriction sanitaire na ville wana ba boyi ba rassemblement plus de 20 personnes mais yo zo za manka ba billet comment oh Ravani abeta ilo ndeni abeta ki hier ndeni oh ba Ravani abeta ki dimanche abeta ki samedi abeta hier abeta quand so yebisa mai mais Ravani za mwana mboka ba ko comprendre ya mboka na bango ala mkolo mboka wana ya Covid c'est il y a 4 jours passés ils ont concerné deuxième ville oh eza ya Dar es Salaam te bango ba betité suite à manque ba betaki 18 billets pe ba comprendre que muta autotune bi Covid triché papa ba carnage ketini ko bebisa Tanzanie 18 billets ateki 18 billets tembet na force wana 18 billets biso to beta na Tanzanie concert à 1000 balles to image Kenya ko Kenya to beta na Kenya 1000 balles bon banga baki na Tanzanie pa balongola bo nzoka kimaki nkaka kilomboki la papa ba betité mais 18 billets na 1000 balles $18,000 na koso ba recette ba concert ba misusu papa ba teki ba 20 ya ba o ba chaki wana lukuta ba tebeta ngo ba concert ba 400 na ngo kokota concert 400 na autotune bikobi mais balingaka ka bongo balingaka faire nde bongo ye balingaka ndeni a force ye ba mema ye ko mema pa bato pa kota la bamboka mususu mais les padres zaka banzembo na ye muté tekai vite humanité ka les padres na konda tous les continents du monde on dit le Congo soulager pe bino vu que bino pe concert mo ya Côte d'Ivoire babaki oh te ba biéje ka mito ndie le ko soulager bino biso sikoto za konde ba to buka ka sikonde tembe buka ka tembe to fini yango to ebisi batu ke awa le pas da obeta pe to ça to beta concert pourquoi to beta concert na Côte d'Ivoire producteur a respecté que certaines clauses maintenant go lier les padres beta kao mais beta na date convenue voilà date so fa to beta deuxième concert na biso producteur a respecté certaines clauses maintenant go lier bango les padres na kata contrat tant ko respecter ba clause to beta to eka to image en bonne mona na concert ezalaka en ligne na site na page ya MTN Ivoire pe eleka en ligne yo tala image te na lobi ba tu ne ba lobi senga bongo yo image ozana ngo ala za mo lobeli ya batu bengano to tala concert a live yo ngana to batu tondi yo to bana ke batu tondi tala mutalibu mona asambo asaki analyse ala yo o bana mutalibu mona c'est son que propos na bo mutolobi na mutalibu mona lo wa mbunda ya mutalibu yo posana ke bata mabumu basala biso analyse abetité baboyi na bango batinda kutu bafakoshe mo bazaka na mbongo na basala biso nzembo meto kipa bango te mone babunga ba to ndima Casino de Paris c'est la salle mythique, salle le plus prestigieux papa faire alobaki yango mabata ba kotambola nzelo ngana tiki batanga komona ngate mabata te
to na posa bandima kazo de Paris te batesi bandima kazo de Paris so ka mutu moko aboyi na kazo de baboyi millions de personnes bandimi na bango ka de bana bango pe babanya mulengi eza problème te le problème c'est que yo c'est vraiment babanya mulengi par rapport à quoi toi lingi Congo fa linga mangambo to Congo to mbamba ndenge yo linga Congo linga mangambo Congo za na secteur ya likolo au moins mutu mundela changer nationalité kenika na Jeux olympiques pour na kotombola drapeau ya Congo Marie Banser mbote na yo déjà a gagné na Jeux olympiques et ça Congo peut bien Allemand a commis comme a demi-finale a gagné déjà que demi-finale a gagné déjà demi-finale ngala za bien ça a branché mieux informé que les gars belé mon frère oh ça venait brancher à solo na bozo tout na solo c'est que c'est yali kokoma makambo na loba baton batala nga ba comprendre que savoir yali maele yali intelligence yali na sagesse ezali ba musu ba traiter comme moi marque muta o traiter nga marque saka mutu moko ba te belé ba olinga ngai moi je m'en fiche ba bezo finga pe trop nga finga ta lo ba ndé veteson ami muta za ketrine za génère za problème te ba ba traiter so ba milidia ba sa ba to mena dia malanganda na ba mona te ba benga so ba milidia ba to mona ndé ba za ba kala ba ketrine ndé ba influencer ki ketrine na mila musique congolaise et puis que ba kana ko fort hein o kana nga ba kana nga ile mama baluka vina ngai beba ya joba kalina sala nini mama na ngai ngate ukani ngai nzambe ne mdo asukisa ngana mona nzambe mona nzambe papa psaume 35 ketanga ngo comprendre les l'Éternel défend moi contre mes adversaires combat ce qui me combattre autant un peu Bible Trouve les Gaulois. Soda les yeux bloqués partout en Saranate. Père Gola, papa Hervé, plein de bonnes choses. Est-ce le ngoli chapeau. Nabi que tu es tellement fier Yorozana Soda le roi Gouvre le Gaulois. Et ça ronde ni ton frère bien on a appel. Koutane na ba parler. Papa Bissout. Ah papa Bino benga yo. Papa Bino ngatinda yo. Ça problème de papa na rotindo pe Belgique. A rotindo pe Bujumbura. Dans tout ça tard na pe na casino de Paris Rosala. Nzambe mtayebi. Te nzambe nzambe te babi ke so za te za et sopo. Parce que toi ba ngo me fitike za kana maboko nzambe mais. Est-ce que casino de Paris te baba musala tu ya punda. Est-ce que yo salem ça pour na casino de Paris? Est-ce que toi kana no pour na casino de Paris? Toi ka défendre des causes où ça juste et peu valable. Toi ba golo, toi ka pour na mbongo te pour na casino. Pour te zebele. Pour te faire casino, tu peux aussi faire un aux États-Unis. Tu as pour défendre des causes juste et peu valables. Nous sommes des Gaulois, des fanatiques, des faits, des vrais. Tu as pour un bon côté, tu as pour un casino. Tu peux pas répéter que casino un jour. Mais dans le projet artiste, il y a déjà qui dans la salle mythique, dans la salle le plus prestigieuse, il y a Europe, peu partout dans le monde. Il y a déjà pour ça la souhait na tension, il y a musique lyrique symphonique. Pour même dans la salle où il y a des penser. Ne fait la fin de la biloko oya sala geza biloko oya kanisa neto mona ke bimi tu peux imaginer mutako akeko ndima beta musique opéra complet ko sa biloko no surtout et ça biloko oya bulaka les pas dans la boule musuno e bimate ngana to yebite beto surtout que la casino oui casino la salle mythique c'est le plus posé pour les pas dans comme histoire côté ba comme histoire de musique à Congo mais pas dans bakisa histoire mais les pas dans la salle musuzo azo bouler bon sur les pas de que t'as na disons squardel. Bon rêver ma disons quoi to rêver te neni as artiste musicien faut rêver ba ça la danger mamni ozolo ba ona abeta Zénith de Paris abeta nini ni Élysée Montmartre akena obeta na yota na Russie na mboka Vladimir Poutine est-ce que le pas da katisa ba to Hollande katisa ba to Suisse akatisa ba to France akatisa ba to Londres ba ya kota concert ya yota na Russie na KGB na mboka KGB ya Vladimir Poutine KGB pour yo ba mambe lui na KGB sakana ko Service secret russe, KGB. Service secret russe, KGB. Voilà, merci beaucoup à fidèles amis, fidèles internautes de Émergence One Télévision. Merci également à la Fondation César Pachotti Yangoy Loboko Yanzambe. L'enfant c'est l'avenir, hein? Les enfants d'abord agir ensemble. César Pachotti continue toujours na bola mozo sala. Kendara tina ba kan look eskaba na ba bota mara trop ba para bazo sundola hein et ça la bien kendara pena batina ba partout dans le monde entier vraiment ba blog wana ça kitoko vraiment César Pachotti Fondation César Pachotti yango loboko ya Nzambe aza toujours na yo en featuring avec Tariq Ngango journaliste à Nzambe kitoko toujours Gouvre le Gaulois et puis que basango ya dynastie et comme moi musique bazo traiter dynastie union sacrée kutu badwazo benga babi union sacrée ngo ya ndenge nini wa voilà merci beaucoup na binonyo surtout boza na branché bon message la Tariq Ngango un grand merci également à Joël Gazo Joël Gazo dernier défenseur Materazzi depuis plus 33 plein de bonnes choses à toi Yazara mingi na Clovis Mimpala bureau international beau avis à papa na Chloé. Plein de bonnes choses à vous, Joël Gazo, plus 33, les derniers défenseurs, Materazzi qui toque,
Clovis Mimpala, papa na Chloé Bureau International. Gouffre le Gaulois. Tu es le solo moi Dynastie. Dynastie, un très bel album au Congolais, ne soit là. Mais moi, il y a tellement de spéculations qui autour de Dynastie que au fur et à mesure que les musiciens sont là, à tomber la bango, à même à moi, au ramo, ça bango bien. Babiloba, lobana, toujours lobama. En tant que Gaulois, en tant que moi, il y a papa Hervé, en tant que défenseur numéro 1. Il y a papa Hervé numéro 00 Orolobani. Dynastie est un projet où il y a une musique à Congo poids. D. Na kata dynastie muta leki muta zate. Oh, même les pads. Baba collègue na iba sala histoire il ba tutu bazana ba sala donc il fait partie d'une grande histoire de musique congolaise. Même les padres. Notre JDT il fait partie d'une grande histoire de musique congolaise. Ko ba nzembo yo e bersa mitema ya bato. Abeta banzema molmole kinzela ndekaya kikozela se dangwa mona kibile nanga ngi mapapu na yinoze mbai kusepsa ngai. Bato ko ba selo no beto li solo mutu wa sele yo. Obike na kena messe catholique ndezala na kata messe catholique ndezala o kembo obike koko mwa pembeni na ngai. Obike koko nazo yemba kilumbuka kese mama alo kuta. Azo yemba kilumbu. Te tika bo. Kilumbuka kese te sengo. L'église a yemba kilumbuka kese. Pona na tsoke ba. Yo yemba no kilumbuka kese mama beto dile kilumuzi yangonga. So biloko wana. Didondolo. Talaga maga nzenze maga nzenze. Koko so mama kilumbuka kese. So pona koko amona nzembo esengo omona kote bango ba marka histoire musique yo koko zo yemba kilumbuka kese na kata église catholique aibite que ça musique profane kuna va ma musique chrétienne maembi nzembo wana ba marka histoire ya musique bango bazo faire partir na une grande histoire musique ba Bill Clinton no ko sala ba 26 tabeta ba Emile alias de Mingongo il fait partie na une grande histoire ya de Wenge. Il fait partie d'une grande histoire. Il y a des Wenge, Wenge BCBG, Wenge Maison, mais pas Wenge BCBG, bon chic, bon genre. Baba tout le lot ba sakala Babindombe. Babindombe yo ebit. Mama be. Yo ebandi wa na voix mabe mama be. Yo boyo le kinga na voix. Na motema. Vous allez que na voix les padres, faire rome de kinga voix yo za. Motema mwana moto si o baby si. Ah! Ana ede matisa lokolo esende. Botala bilengi bapesa bato na ba double zénith so muta ko leka na tepsa bato ke o na kati kuna bazo fula mutu te ba fula mutu te bazaka déjà na ba moto na bango ba ende ko fula musique congolaise mais so muta lobi bongo peut-être a remarqué que ya bato musupe ba sila ya ba détecteur ya faire ko ba linga ba tcha ba faire na ba massa na confusion ba tcha ba massa faire na moi rankina moi eloko moko boye nzoka faire na intention na e eza nde ko tcha musique ya Congo poa eza ko tcha mutu poa kuna te ko bango nde baza wana ba tcha déjà musique ya Congo poa baza puissant côté baza pas pour faire puissant bill to bete denda puissant wenza binzemba c'est le 3 millions yesa animateur ni nganza ba o ayimba nzembo eza plus de vie nandenga wenge eza c'est le J3 kasi Gilles César il fait partie d'une grande histoire ya wenge musique à maison mais à mon nde ba faire ba longwa so yebisa ngai so faire bengi aya ko cha pour la musique ya Congo eza mabe en fait faire to cha mutu poate baende ko cha musique ya Congo po eza vraiment union eza vraiment union sacrée union fait la force bon point union fait la force derrière logo eza union c'est que ça la bénédiction sacré eza logo nzamba zali donc ba pesi biso kombo bien ce qu'on a que bisa oga union sacré il faut to so mutu alamuka ayena cash donc faut mutu vivre ya to mutu ya langa star mais loko eza bana wenge ba massa feri ba collègue feri o ba chaka musique ya Congo poa ne bazo chape musique ya Congo poa mais na album ya les padres a penser ya obenga ba collègue na ya ko cha musique ya Congo poa yango to bengi yango dynastie album a feri na ba marka house ma bengi ba collègue na o déjà ba chaka musique ya Congo poa ba cha su musique ya Congo poa et que liboso mutaleki muna kata zate. Toi, tu confirmes que dans la dynastie, les padres ont fou la moutouté. Bon, yo mouébité, ils ont fou la moutouté, ils n'ont pas fou la musique congolaise. Ils ont un langage à battre, lobby. Ils ont un langage à NT, un langage où ils ont séparé. Un langage moro. Ils ont un langage à N. Ils ont un langage à N. Il y a une vérité, c'est nul. Il y a un lobby soki. Il y a un soki qui est la vérité. Parce qu'il y a une vérité, c'est nul. Non, il y a un lobby qui est la vérité. Soki. Il y a une vérité par rapport à Nénin. Pour ça, le coûtant. Ils ont un solo. Tout le monde a dit, c'est pas fort. Dieu sait comme ça, il y a une vérité par rapport à quoi? Vérité moi comme on ndeni. Et vérité te
Et ça vérité, c'est ça le côté, c'est ça la campagne de déstabilisation, il y a harmonie dans la dynastie. Mingi mingi ça dynastie pour ça album légendaire. Ba musique congolaise, ba linga musique congolaise pour papa. En fait, il y a une photo linga projet bongo. Bolo baba ba kana ba projet, est-ce que le pas derrière projet? Nga za fan de dynastie numéro 00. Tant on a fanatique de dynastie ko linga ku to tout nga ba question o eza n na ba question o séparé. Ils ont circulé sur la toile sur le toile publique. Bazo faire circuler ba message ça ba détecteur ya faire rigola. Faut ba remet bango moko baza ba fanatique à faire en secret. En fait, na habité dans le monde oyo tant ndeko ya bino. Ape congolais, ape capite de la musique africaine. A linga zo musique to culture congolaise. Ils ont la projeté libanais ça mabe. Ils ont projet ko nu musique congolaise te. Ils ont projet ko tombola nkita ya musique likolo. Ngano photo lingango. On peut mettre fin à débat wana. Voilà, merci. Bato baza na kata dynastie mutaleki mutu azate. On comprend mutaleki mutu na dynastie azate. Bayende ko cha musique congolaise. Poa. Merci. Voilà, merci beaucoup à tous les abonnés de Émergence en télévision na kata dynastie mutaleki mutu azate. Bato tout bazana makambo bayende ko cha musique ya Congo. Nous sommes avec Gouv Legola, ce sont les propos de Gouv Legola, ça n'engage que lui. Mais non, parce que mon frère, ces propos de Gouv Legola, oui, j'ai assumé. Mais ça, propos, oh, ça bien. Faut que ça ait propos normal. Ça, c'est que propos, il y a séparer de côté, de Sangani. Au moins, que comme union sacrée. Ah, parce que il y aura comme union sacrée. La sacralisation. Union fait la force. C'est ça. Bon, oh. Ok, groupe d'accompagnement. Ils sont mis à groupe d'accompagnement pour défendre ok accompagnement. Et arrêtez, mais on va pas faire faire. Oh, bah bien mise il y a groupe d'accompagnement. Mais bah faire les pas. Faire les pas. Bah mise pas faire les pas, ta vocal moko yebanité. Il y a mutu wa mbasi, ça vocal la ya malonga. Ba tomboka est force mais non. Ami tomboka ka pona moko bigaza a échoué bandaki na orchestre ça vocal malonga te. Oh mususu on a pas JDT alonga la kata JDT ça ta vocal te. Abima figurant na nzembo mo ya mama leki. Mbappé tia misusu me batie figurant akena poto bilamba ko kabele zo ko kaite makoleki milai ya fungwana ba ponte ubona ba musicien ba mise bana vocalité o yemba mangana bar to solo manga musuko faire bimisa ba mise na orchestre ne lo ba osala lo fierté à faire ba Nicodème ba Chiquito ba Kunzado ba Rice Matadien. Reste mentalité que ça n'a pas maison mais ba yembisa ita dara maison les pas de mutafula mutafula yeta lo baga o na yeda faire spirituellement ça pour mutu mi yeda spirituellement yo moko mutu boza pour mutu te yo yeda mutu spirituellement mais yo moza ko avancer te tant que ça sans t'aider ça là qui est derrière toi ça là si je qu'est-ce que j'avais dit que tu es vocal que tu bima que tu non ma b ba yembisa ka tika ba yembisa yo gouvete ba tu so ba olika na ba TV ba linga ba kitisa patrimoine na mboko faut ko recadrer. Un avocat n'a malonga ou ya sana Congo bayebi. Après on a que ça fait. So on doit faire spirituellement. Mi aider. On dit pas là là. Yekuda kufa là là de. Na ba kabo c'est nengi mo. Yuna kabo si vous en a problème ni pour maman. Voiture ça monter nzoka yemo musique ezanga monter. Acha monter tambola. Et ne ba tu msuzo tellement ka leki neka po a toucher ne faire ka po ba azo buzz. Ba chaika. Ba chaika. Donc mutu msuzo leki neka po ba chaika o so longwa mais mi sala musique va avancer. Avancer, voilà. Ça va avancer yo. Au moins que ba beta o kara po bango mo baza faible ba forte ba gola nous sommes forts ensemble. Yo na lobi non bato tout bazo linga ba o déstabiliser projet ya dynastie. Ce sont des détracteurs de faire gola mais ba fanatiques à faire gola en secret. Pe au moins bango baza ba banya mulenge, ce sont pas des vrais congolais pour projet ko to mo lan kita musique ya Congo. Na mo na te mutuni na ko ya hotel melango. Mutuni na ko ya hotel melango. O mo na ke ba benga o innocent sur le fan de politique congolaise calme bo. C'est beau fan taper musique à Congo Kimia. Voilà, merci beaucoup à mon vieux Francis Vimpi. Venant en direct de Lorient, plein de bonnes choses à toi. Yaya Balé qui m'a coiffure. Nakacha Orléans salon Isaka Kamoko. So ngobima kitoko. Bolo kwa Tariq Ngango journaliste Nzambe qui nega na salon Mav coiffure Nakacha Orléans. Okuta venanga Francis Vimpi Azaka. Wana plein de bonnes choses à toi mon vieux Francis Vimpi. Yo beno tika makambo. Bienvenue au Seigneur le mannequin de Lyon. Alain Kembela, Yaya Baleki, plein de bonnes choses à toi, garçon de disques. Gouv Legola, Oyoki Basango, Alain Kembela, t'es de retour à niveau à Paris. La personne Alain Kembela, Mote Siga, Gotala, Ngaina, Ogobosa, Nangate, Mav coiffé. Francis Mavimpi, en direct à Orléans, Gotala, Biso, Tété, va mon néné. Azarana Grégoire, le Laurentin. Laurentin, TV Moro, Mouké, mais battu belé.
ba ko tala gouve les golona tarik ngango journaliste nzambe yo bika na ko bosa na Yannick Kayinga la monnaie visibilité il faut na kangisa kaina papi cho matende les boulevards beau garçon na ko bosa na raté boss ko vo mambweni 5 étoiles motema maman Florence Lubaki na Genève pembe na zakana ya aimé makabis confil ya kati na ndenga ko sakana te mutaleka gazu na ko bosa na te ya dadangwa bana les patriarches deux fois te na ko bosa na te na ko bosa na mon vieux Chico mabele mame na ko bosa na Chico mabele mame ko bosa na mon ya dadangwa bana mubiala héritier mubiala ndire ka Paris na ko bosa na te azalaka na mon vieux Weston et Chimvundu ndire ka Luanda mabeta ka Paris Luanda États-Unis or ezaka mboka kotalala or papa or Weston et Chimvundu kanga komona bina Weston et Chimvundu oka kombo Weston et Chimvundu Luanda mekeba ke na Paris ke na États-Unis ke na Japon yesuko or ezeka ya lala ka toleka. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Nous allons également parler, il y a Point Nabiso, il y a Souka, il y a Regarde-moi, et ça lui retourne dans la chaîne YouTube, je ne sais pas expliquer, non, le public va comprendre. Ça lui retourne à la chaîne YouTube, il y a Papa Hervé. So ba longo la ngona YouTube c'est que faut zonga na ba vie nango to bande nango ya sika mais loko zonga na ba vie nango c'est que ça en privé donc ça na ba problème fallait ba solo ba pour parler ça na couvre ma solo la maison Graal loko ba trouver terrain d'attente ba solo li à l'amiable ba trouver solution et zonga te yo expliquer non public chanson mémoriale chanson légendaire chanson historique et zongi ezongi na kati ya chaîne YouTube ezongi na kati ya chaîne YouTube ezongi pe na ba plateforme ezongi na version ni audio to vidéo ezongi na version audio bientôt la to zongi sa siko version to zongi sa vidéo la ne to sonole msubu na sima na biso ba ko chango déjà donc ba baza na bango dia na ebisaki batuke ngana ebisaka batuke ko zonga lelo ba pesi nga raison pour na za mitote na loba ka makambo na ebi on a maîtriser lelo regarde-moi sali réapparition na ba plateforme streaming. Et ça déjà on a digital les zongi, on a plateforme digitale les zongi, bah tu vas consommer mango télécharger yango to reyoka pas zongi et luka makambo a zongi. Regarde-moi mon tapesi mama bakasi. Luka makambo te. Parlons également du dernier point Casino de Paris, vente à babier c'est comment? Vente à babier so kende bien mais ba golo ba la limo muke on to yebisi bango direction Casino de Paris. Tous les golo o azaki mo golo la muke eza réalité. Et ando to so bomoni mutana libumulo kwa mbunda so de so comme ça ngo promotion c'est qu'à comprendre que ça réalité nani libumulo kwa mbunda swede oui c'est qu'à comprendre que ça réalité mais baboya ki yango sans le savoir ba gezala ki pona kotombo na kitape honneur ya musique congolaise libanda faire ko koma histoire esika oyo bakolo bakoma bankulutu bakoma ye pa ko koma po ba sali tu ba ko beta ba tu ba koma ba mama beti ba beta ba fina biso ba benga seigneur lei et ça beta papa wemba beta na ma disons scolaire to luka mta longolongo le sel mta ko ke longolongo za li feregola po to mona mta panza matanga na Côte d'Ivoire feregola panza matanga papa wemba apanzi matanga Rafat a ramené sengo na Côte d'Ivoire to do ke ne be 2 ans matanga Rafat le pas donc no zonga sous sengo Abidjan Lissou et sengo so nga papa nga to za bo Casino de Paris za li salle mythique salle les plus prestigieuses ya Europe donc ba doit za déjà ko sepela po et Sengoizongi. Voilà, et Sengoizongi à Paris le 7 novembre. Il est pas d'accord avec un concert à défiter. Azoyande ko beta concert pour honorer ba africain, na ba africaine, na ba congolaise. Voilà, merci beaucoup. Et frère Meka me derrière la caméra, zo ba photo ça rabia. Yango to lobi tous les Congolais, Congolaises. O azana posa ya ko somba, ya ko participer na concert, ya faire rigolo kende ko somba. Bien na ya Casino de Paris, je pense na ka sa ba nego teka. Mais pense ou bien tu as l'information? Je pense avant le bello qu'on a une information précise. Non, mon angana eko loba. Mais je pense information précise pour payer ça. Oui. Il y a un moni dans lobby. Je pense nak pas d'autre que billet. Pour muto moi benga ngabna sombi billet physique. C'est que sombi on a point de vente na Fnac. Merci na muto somba ki billet on a physique. Ça li bien makasi. Ba tout au bali ko soutenir concernant la Casino de Paris. En tout cas tous ba abonnement na biso na plateforme streaming, c'est très important. Biso to ko défendre les padres na matalatala o batu ba ko mona mais ko zala esengope ba golo ba kene ko zo ba abonnement na bango na ba plateforme streaming c'est na pesi succès pe leke belé na batu ba mituka ba zo pesa ba golo papa shusha ba golo na bango ye guvele golo ba oleka ba kaka ba obelela sima kamera kute ngombi inondation ya ko sakala ngo guve papa maloba sukali mutana maloba kilelo oyo ezaki lelo yo kilelo
Voilà, groupe tout na suka pesa pe ba mbote mbala plateforme streaming et ça la bien makasi ba abonnement na biso ça la bien makasi to ba abonnement na ba plateforme streaming. C'est très important. C'est très important, c'est très important. Na pesi Yorlen oato leganga pipinga na pesi mbote wana mwana vient na biso Yorlen na pesi mbote. Na pesi ba tout ba otala gouvele gola to s'abonner massivement na ba page officielle à Papa Hervé Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat officiel à Papa Hervé to augmenter nombre d'abonnés et ça la bien makasi. Na ko bossa na tena pesi. Oh, na mono changer liste. Yo changer la liste chaque jour point. Remaniement papa. Remaniement pour quelle raison? Remaniement pour raison c'est belé raison vient na yanika inga yebi. Oko butsanda bato me solo la te yango moni na sali remaniement na ba siko tambo na ba moto ba kosomelo be mutuka te na ça que tu pour na matériel ba golo te soutien kaka te ne matadi jeudi voilà to bossa na point soutien na bango c'est très important pour donc ne ça la promotion elle est pas de à proximité à province par province na fiston frappe soko ba kotinda mukie fiston frappe azana makambo eza wana ba tinda pas fiston frappe opa nga kanisa gouvernement ndenge na ye karaye ya mo na sali remaniement oza liste de bavards voilà liste de bavards ya mbongo liste de bavards ya mbongo to yoka na moni maître Dadi ya kuza mais c'est 60 grande puissance ya za mingi na Yuyuka Bwiku Jones Diego Kao Paris Yuyuka Bwiku a o solisa gouvernement na ko yibate pourquoi aïe Nathalie héritier Moubiala très puissant ko sakanate puissant ko sakanate na ko bossa mon vieux Weston ti vundu Paris à Luanda de Luanda Paris des États-Unis wolo ndeza resika ya lalaka voilà des fois tena ko bossa ngate passance bosombe boss ya Paris hôtel longi na mutu azavi ma boss na ko bossa ngate DG Polo ina ko bossa ngate to na tena ndani Clémis Mogango mwana Lyon Clémis Mogango na pesi yo mbote mwana Lyon na ko bossa ngate Capo de Mola na pesi yo mbote Capo de Mola na pesi yo mbote na ko bossa ngate Dudu Dani motema ya mama Ange Isungu en direct ya Kinshasa na pesi yo mbote mingi na ko bossa ngate filmer matoto mwana poto azana biso na Kinshasa président na pesi mbote na ko bossa ngate Léon Kiangani akotala kana nganga akotala kaya vena nga Léon Kiangani kitoko na ko bossa ngate na moni Glody Wai nete banzuzi na kati États-Unis muta longola Donald Trump afandisa Joe Biden nanko nyango na ko Francis Mavimpi maf confier André Léon kitaka na bisio ya ko sakala te na ko bossa ngate Yannick Kayenga la mon invisible l'homme selon mon cœur ya Yannick Kayenga wana ya ngai na ko bossa ngate Papi Kuka mon vieux Papi Kuka direct à France na peso mbote mon vieux Papi Kuka na moni Chancel Zola Chance Zola ndeka Lubumbashi aza fanatique ya lipada ko sola kitoko ndeka Lushina pese Chance Zola na peso mbote Tyson ki Villa Pedro ndeka Hollande wana ya kati wana sponsor officiel c'est badaba leula motema mama Esther Fondation Lilac tanto ko tanga fondation to ko bossa na raté Fondation César Pachoti Yangoy loboko ya Nzambe loboko ya Nzambe. L'enfant, c'est l'avenir. Agir ensemble. Agir ensemble. Les enfants, d'abord. César Pachoti. Yango to sala ngoti. Yangoy. Tala ndenge César Pachoti ako tanga na nzoto. Ako tanga na nzoto César Pachoti ako tanga. Maître États-Unis. Maître États-Unis bambote na yo. Maître Jipe bilanga makofi. Voilà, on est. Na ko bossa na gate kitata di Bundes photo pesa kimbote ko tali mon vieux Adolphe. Na kata Chine na peso mbote mon vieux Adolphe na Chine na peso mbote na ko bossa na gate Grèce tonton la lande ya Istanbul la kala Pamela Ebengo ya Yagola na pesi bango mbote na ko bossa na gate Smokey 9 D 7 8 grand rappeur na kata Londres deux fois tena ko ba sona liwa ya ko sakana tena biso na yoki ba sona bi non o leki papa ba Kardashian Smokey na ko bossa na gate Patoche manager na privé lo baka soki boko sala mission na tariki ngango azangi saka midoté mais c'est sans pisse. Voilà, merci beaucoup. Équipe présidentielle ya maman Fanta Fofana, maman présidente ya tous les goulans bagoulois Emmanuel Kalonji, les sages coach bango ko sala bien makasi na ko bossa na gate Nicole Ouye na pesi mbote na ko bossa na gate maman Lanita sponsor officiel la gabonaise ya grand plateau tala maman Tadi maman Lanita. J'ai dit tous les Gaulois pour soutenir biso rendez-vous le 7 novembre na Casino de Paris mais que nous s'abonner massivement na ba page officielle ya les padres tous abonnement na ba plateforme streaming pour nous zela ba album na biso légendaire eza ko ya bientôt
harmonie na dynastie fait père na kata harmonie na kata dynastie ezande lisanga ya bayembi o batombola nkita ya honneur ya musique ya Congo moto aleki moto alite kuna ba ko pesa ne honneur ya musique congolaise za la projecter libanda oya kotikala libanda akotikala lokola libanga ya mungu mama lote na pesi mbote na bato tu batali gouvele golo oya bango banile concert tokozela bata mabumu baleka basala analyse ko bona analyse te to salela bino analyse nanko botekaki 18 billets concert annulé suite à manque à vente à babillets beaucoup c'est la covid té bozu kima ki kakala ki lumbuki le pesi matekika. Ah oui, merci beaucoup, un grand merci. Merci beaucoup Sergine Diel Motema Patrick Demouch André de Beauvais parents et à Maïcha Bambote Nayo, vraiment un grand merci à toi. Également à Papi Ecofo Business Ambong en dehors d'Istanbul. Il y a la Ramina Nadine Talabouane, la maman de Marlène, Alain Kembe, la garçon de disques, mon vieux jury, Tansi à l'architecte le plus doué de sa génération, Aaron Tansi à Mobutu, Kefnda Mouchipai, Bambote. Nous restez toujours branchés sur Emergence One Télévision. Et puis n'oubliez pas de soutenir la fondation César Pachotti Yangoy Loboko Yanzambe. L'enfant, c'est l'avenir, les enfants d'abord agir ensemble. Car César Pachotti est là pour aider les enfants. Talaka Bana, Soko Sungi Bana Tema. Un grand merci. Un grand merci également à Sebadol Baleou, la montée, ma maman Esther Fondation Lilac, en direct des Suisses, plein de bonnes choses à toi. Également à Bienvenue au Signor, le mannequin de Lyon. Mon vieux Papi Chomatende, les beaux garçons boulevard. Yaya Baleki, Maman Lanita la gabonaise, Fanta Fofana, Bibi chez Umoso, Naomi la japonaise, Naoli la perle rare, Bambote Nabino surtout. Joël et Mouya, qui toque. On est ensemble, restez toujours branchés.